Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisa nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te si yo Yesu. Carton a fait déjà la vie. Bana, Balo Baranini. Bonjour les amis, vous allez bien? Bonne année. Merci beaucoup. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi natie liboso na yo banzela mibale kufa elobi na ngai ekosusola ete yo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo eza na assurance C'est quoi ton nom? Texas. Ah, pourquoi Texas? Papa. Akita. Yakabatuna yo, yakabatuna. Yakabatuna. Kombona. 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 Loba. Kombona. Julia, bonjour. Ma Bible dit, tu es la vie, tu es la vérité. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzambe tozolo bate Nzambe La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te si yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Nzela na yo. Bayebatelelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi ya baveugle. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa ebomo
kasi olobi na ngai mpona bomo Tanya una kombo na Yesu. naye kososola ete Si quelqu'un ezali bomo doit être nzela na religieux, yo eza nzela sans oyo tenir sa ezopesa langue en nzela na vie, yo eza nzela Mais oyo entre toza na son cœur, assurance la religion ya de cet avenir homme na biso est Oh, vaine. Jésus. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de souillure du monde. Amen. Deux passages aujourd'hui, verset 18. Je crois que dans la première, on a posé la verset Oyo. nabongisaki yango oyo mpe naye kokunda na kati esika oyo bato biso oyo nazali koloba nini ndengali koloba nini ndenge yango ezali eye la compassion des autres tozala na mawa ya baninga alleluya baninga na banani baorphelin baveuve kati na pasi na bango kati ya mikakatano nde toyebi boye alors bana oyo tozali komona awa bazali bana oyo bible obiki baorphelin tantôt de père tantôt de mère tantôt de père de sœur tantôt de mère d'un côté à l'autre alors bible ezali kosenga ete yo nanga tozala na compassion to na mawa na bato oyo na bana oyo bazali komona pasi alleluya lelo bafaseur bakomi ebele na balabala estce bandimaki teke baza bafaseur yo nanga toyebi te alors bafaseur wana pourquoi bakomi ebele na kati ya mboka na biso moto akosunga bango aza te alleluya moto akopesa bango quelque chose aza te mais mama oyo oyo tobengi na mama emilienne mayinga nzambe apesi ye likanisi initiative ete ye aya kosunga mpe bana mboka wana mpe ezali na mboka mopaya kasi nzambe oyo azali kosambela mpe arevele ke notelema tala mpe nsima akende mpe kosunga baoyo bazali komona mpasi baveve mpe baorphelin de père et de mère yango tomoni ete lelo oyo tozomona acte oyo asalaki to œuvre yo oyo ye apesa yaki nango initiative ayaki nango yango oyo ezosenga sina balobi faire religion pure et sans tache na oyo andimela nzambe ezali oyo azali koasiste motu nyonso aza na pasi oyo tobengi veuve tobengi orphelin yo oza na mosunga ebele kasi mpe omoni mwana moninga azosouffrir to libota ezali kosouffrir motema eske eza malamu eza malamu te tolenge papa oyo tobengi na mokanda ya marke insensé azalaki na mbongo bozwi ebele alobeki etika nambela na ndango na ngai nazondolanga mpe te lobi nakosala nini nakokufa kasi yoka réponse oyo nzambe apesaki lobi lisusu te kasi na pokwa ya lelo tosala keba biso surtout biso bachrétien tosala keba toyeba ndenge ya kosunga baninga baorphelin bana que ce soit eza na quartier ofandi eza na nzela bali kotambola omoni moninga aza na pasi telema kokaka motema te cor eza na endurcité vida 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 bonne année bonne année lelo ya mokolo ya esengo tobandi fete na biso na bana biso tobandi yango le 30 soki bango mpe te nde pasi mpe kaka mpona bana bana oyo bozali komona baza na posa ya soutien na bino vida 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 bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya demonisaka nzela ngai natambola na yo ozali na nguya simba ngai na makasi te yo molimo na mosa
te nayo nakolemba te nakoko masuka na lobiko ngai nakata naliwa atangai nazali nde na nyongo mpe boyenge benete nakosimba ntango yango yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga jipula libela na komela ngai na mela mai na yo bimisa elembo na bolingo benda ngai mpe na jelanye nayo nakolemba te nayo nakolemba te nakoko masuka na lobiko ngai nakata naliwa atangai nazali nde na nyongo mpe boyenge benete nakosimba ntango yango yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga yo mobikisi nanga ye azali fondatrice ya esika oyo aza na mboka Canada na Toronto deuxième ville ya Canada Toronto je crois que tokolinga kopresente bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya bave mobikisi oyo asikola ngai libusu ya Bote na biso. Bote na biso. Mama Elise Timainga azali awa te aza na mboka bapaya ye nde moto azwa vision ya kosala orphelinat oyo mpona kosoutenir bana orphelin. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abonga nzela azali te. Kombo na ngai Yango Gilles ngai nalobi Dezo Lwenge. nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela Bon, bato ninga question que combien de 4 personnes. Papa Juppé. Bote ya biso. Bote la main. Ngapela na moko na kati ya ngande mama na kama bana. Sio Yesu. Ngoma na mama ape o. Vamos. ngai kombo na ngai papa Juppé sinon mosusu ezali papa soda ngai nde moto apesa bango discipline na kati na esika oyo bango ok, les 4 personnes bazali ko exercer fonction ko kamba bana na biso ba ko te présenter to venir ba mako makasi. Surtout bangote les bisanga ko te bana biso bazali ko ya lisusu awa te. Voilà, bandeko balandi bino ba union sobolingaka le travail que nous faisons tozali na sengo na kanisi ba image zo défilé. Nous allons bel et bien à orphelinat Vida, où ils allaient jardin d'Éden pour les enfants. Nous avons l'habitude de vous dire que tout ce que nous faisons dans la chaîne Nabiso, dans l'émission Nabiso, on fait un effort que ils allaient mythe, ils allaient plutôt la réalité, makamo donc ça les maka parce que aujourd'hui nous voyons beaucoup de pasteurs qui passent dans des émissions Oyo
batikala kozala même mata na eteni ya église te na Kinshasa awa mais ba bengi bango ba prophète ba pasteur ya YouTube mais au moins cette maman Émilie Seti Mayinga depuis Canada wana en tout cas nzambe azwa lokumu parce que azwa ki likanisi ya koluka mwe ya ko accompagner bana ko bokola bana en tout cas c'est pas facile lelo za mokolo feti to yeto accompagner maman oyo encore une fois je suis accompagné na confrère nanga Yamso Yambe na kanisa za bokomona ye ainsi que ba autorité ceux qui encadrer les enfants à partir ya orphelinat vide voilà avant na ya awa en tout cas je veux remercier une dame avant to ya awa na ndeko nanga Yamso Yambe vous savez tous qu'on avait perdu Moko Nabiso, il était trop cher pour nous. Nakomo ya Jimmy Bokelo Wawa. En tout cas, le quoi les 30, nous avons pensé à cette grande dame, notre maman. Oh, Totika Lika Kanaye. En tout cas, na uti soukole là. Encore une fois, na famille ya Jimmy, to uti kuna, to kutana maman. Une façon ya kosola na maman, une façon ya kotike la maman moi mai. Mais aussi il y a une maman qui nous a aidé. En tout cas, maman Marie-Paul. Avani, maman Marie-Paul Avani, un grand merci à vous maman. On vient de voir maman Oyo, maman Jimmy Nzambe a continué Kobatilayo et aussi la même maman Marie-Paul Avani. C'est aujourd'hui que cette maman nous a appelé pour alobaete lobi bokozala na orphelinat vida nazana carton o et utikoya ndenge za bongo na kanisi bomoni carton wana bako illustrer image ndenge toto zwango ndenge to memi yango awa na orphelinat une façon ya kolakisa bino ete mosala na biso to sala kango na ndenge elongo bani voilà nazalina responsable ya la vida lokola maman Emilia Zate. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu tous amaram. Boni bana. Bana en tout cas ndenge bozomona bango bazakime. Mais papa lelo na moni pena santé ça va hein nzamba zo sala. Nzamba azosala nzamba otika biso te nzamba aza papa borphelin très bien bongo ndeni atika biso aotika biso te aza na biso kaye ok bana siko nano pona classe basali ba résultat nini bana en tout cas parmi bana oyo totangisi première azali deuxième azali tout ça basuki tina parmi 10 premiers au bazou ok très bien voilà maman Émilie P abenga kinga pour dire un grand merci pour la scolarité à Bana Oyo Fondation Bellard Production et s'engagea qui en tout cas elle voulait appeler Maman Bellevue ou bien Bellard Production une façon il y a présenter un pourcentage à Bana au Basali que les bons dieux continuent il y a ça les belés et pas il y a Maman Bellevue Kondi mokolo mwalelo ezali mokolo nesengo et le koni neza organisé awa en faveur ya Bana mokolo alelo ndenge bozomona eza mokolo esengo très bien Mokonzi orphelinat patron nanga maman Émilie Seti Mayinga oui chaque année salela kango za mokolo liboso te OK na chaque année vers la fin de l'année azwaka mokolo moko pona ko sepelisa bana très bien alors lelo oyo bonne année ya bana et bandi OK donc toza na feti ya bana ko sepelisa bana kolia komela tout comme bana nyos très bien voilà yango biso pe toye kolia na bana mokolo mwalelo mais ndeko yam na tikelo na no micro mais no basaka do eloko moko religion pure yango elanga yango jardin d'Éden yango votre argent bo misaka ngo na nini c'est justement et pas ya bandeko bazoko ningisa moi tolo moi mingi maman Bijou Ketani encore une fois merci en tout cas bilanga yango yo ya koya ko boaka pierre moko biso tolia kana ba orphelin na ba orpheline ndeko yam ce qui oppose à la bon, merci beaucoup na bandeko tout ba otala biso toza lelo presque fin de l'année toyo otala ba orphelin na ba orpheline wazala parce que biso to ba orphelin mikolo comme on le dit à chaque fois merci beaucoup na ndingi bo soutenir bango de près ou de loin financièrement moralement et spirituellement surtout parce que baza bano baza na kobomba ma ya papa na maman te mais na kobomba ma ya tata Nzambe donc prière on a bino déjà très important tous en orphelinat village jardin d'Éden na robi sabande ko basunga biso papa moi mutuna mo ezaki rapidement tabia zotu na mutuna mo eza bosaka nini pour s'en sortir on a bana neti on a moni oyo kutu un mois chene caprice un mois zo balanga katuka bosa nini pour vous en sortir on a bana mikie boye na ba obaza caprice na bango vous faites comment pour s'en sortir avec musala oyo eza tout d'abord musala oyo tolingi yango eloko liboso pona o réussir na musala folinga yango
po soki olingi musala te okokoka pe kosala yango te. Voilà. Bana oyo bazana ba caprice na bango oyo ke je l'ai remarqué, n'a remarqué. Alors faut que supporter étant que papa ya koyeba kaka bana puisque tout ça na bana. Bana pe bazana ba caprice na bango toyebi kandenga ko vivre. Puisque soki me ko négliger bana oyo ozokoka ba caprice alors c'est que musala po koka te tika. C'est ça. Donc tozo sa musala kana ngolo nzambe pe na mawana ye moko. Noël les gars. Tolinga nanu bana Noël les kaki bien, bana ba fête qui très bien. En tout cas makambo nyonso ya kimala. Voilà, appel na bato tuba otala biso. Un mot d'abord na part ya bandeko tuba otala biso na mokili. Pona orphelinat Vida Jardin d'Eden. Toza awana orphelinat Vida Jardin d'Eden. Eza na avenue Kinzola 49. Quartier Régie des Eaux, la commune ya Kisenso. Na orphelinat oyo tomoni apport rezouta et pas na bino ka toujours. Pour soki botiki biso tokokoka te. Pour mutu moko akolonga kate. Mais soki toza ebele tosangani totie makanisi pona ko soutenir bana oyo lobi ba kokomaka pe badu. Très bien. Pour baza utile la société. Merci naba oyo bazo sungaka biso neti tomoni carton oyo boye nango eza pona ko soutenir toujours bana bandeko nyonso ba soutenir biso batindi carton zamba pambola bango bisika bazali na bino pe bato bondimi comme mango mama Stella en tout cas Libanda mama Stella za na Europe bango mi balende basala ki carton pour donner ça na ba orphelin mama Stella oui to yambi yango vraiment merci mingi zambe apambola bango kuna bisika bazana Europe vraiment elongo na biso na bino tokolonga pour la comme ma charge très bien donc c'est ça. Merci vraiment. Voilà, moi je dirais orphelinat Vida Jardin d'Eden situé précisément dans la commune à Kisensu, route principale, c'est comme ça que je l'ai dit à chaque fois. Route principale à Kisensu, première Dodan, deuxième, troisième au Kitika Wana place au Kotimba Moro, dans le quartier Régie des Eaux, 49 avenue Kinzola, tu as au Sungabana Oyo, au Sunga orphelin, et ça pour arracher bénédiction par Nzambe. Par contre, pour combattre orphelin, et ça pour combattre Nzambe. Bible lobi soko combattre orphelin o yiniye nzamba osala ke bana no ba koma ba orphelin yo po koma veuve to veuve. Voilà, merci beaucoup. Tadinga la pa. Oui, mais papa za ye mon côté alali papa peza na ndeko na biso na yebite na makambo papa lobi yo ko batsani. Bon, na pesika merci na ba tunyoso ba soutenir biso sans bango to kolonga te. Nzamba pambola bango nzamba continuer ko protéger bino, bo continuer ko soutenir bana oyo baza bana bino bana biso, c'est pourquoi tolingaka bango. Maman Emily pesika zali nzambe abatela ye apese mikolo ebele pona eloko asala oyo pona kosunga bana en tout cas ezali eloko moko ya malamu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, mais maman Emily azaka na mikili ya Canada kuna asala ka ndenge nini pour que makambo awa eleka malamu na ndenge elongo bani parce que nous toye a tomoni en tout cas quand même il y a l'organisation les choses sont vraiment na place na bisiko dans Sengeli. Elle fait comment pour que na absence na ye azalité mais les choses se passent ndenge tozomona awa. En tout cas merci beaucoup pour na mutuna. Lolenge ni asalaka ndenge azakuna ezaka lokola tozane awa. Nous sommes en contact avec elle à tout moment. On s'appelle après ça biso ba directive toko sala boye neti organisation fête oyo ayebi yango du début jusqu'à la fin. Donc on s'appelle à chaque fois, on se communique après ça biso nini toko sala te to respectaka ka vision na ye. Voilà. Voilà, papa, un dernier mot et Zozo ngade panayo parce que yo mutoza lokola mama Emily me ya mobali nango sikoyo pour a doza kakanayo mama Emily ya mobali nango yi tete non na sens que na Kinshasa oui na sens nga na lobeli parce que à tout moment herbiso toyaka awa tozalaka toujours na bino vous voyez au moins papa a cause la ba cause la ba benga bango banani donc héros dans l'ombre voilà à mon anaka na simana yo donc yo moins héros ya kaliboso au présenter biso papa ça fait pas et le comment un dernier mot
pour na bandeko nyonso. Et puis s'il y a un numéro de téléphone au batu bakozwa bino facilement parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes au basali ba orphelinat pour nanzala. Je précise pour nanzala, pour na arnaque, pour na koluka moya kozwa ka moyen de vivre na bango alors bazu bana moi 2 3 4 bana mo boina kwe batie bango liboso pour que lokola bandeko ebele bana mikili ya poto bakabato mawa bakabato ya kokaba erba komona basunga bango or c'est un moyen pour s'enrichir nango. Mais awa toye na jardin d'Eden, je vous confirme que non, ils allaient endroit oyo okoki ko semer pour lobby pour récolter biloko malamu. Batu o bakolanda bino papa, ba retenir ni plus un numéro de téléphone, o bako contacter bino si facile. Ndenge outi koloba na orphelinat vida vision nango ndenge toyebi Madame Émilie eza vision nzambe oyo apesaki pona ko soutenir bana oyo po yepe aleki na ba difficulté ndenge na ndenge. OK. Fala sala ba faire musu menzamba azolo bana ye fo osunga baleki no o bazana sima bano bazana sima. Bana oyo moni sa commentaire sani to bimana bango na balabala te. OK. To tiela bango mégaphone te ko botia mbongo pona bana jamais. Na effort oyo azosala na effort oyo bino ba partenaire na biso bozo kosunga biso ensemble wana yango tozo faire vivre bana oyo. Je pense que ce qui bomoni ata mwana moko azana kwa shokora bazate bazana santé ya malamu po bakufaka nzala te. Très bien. Nzamba salaka toujours grâce ndenge za jardin d'Eden ao baliaka chaque jour bamelaka chaque jour banda mboka baye bake bana moko baza quelque part jardin na vida jardin d'Eden baza na posa ya lisungi. Très bien. Baza mana posa ya lisungi po bazotanga bazolia bazolala soki bastiki biso tokokoka te. Or mukumba oto ndima komema fo ekende tina suka. Donc vision ya mama Émilie to mema yango kina tina suka zambe wana akosepela pe tokozala na nkembo ata na mokolo ya suka zambe ako sunga biso pe akobatela biso akopesa biso toujours couronne de vie wana. Merci beaucoup. Merci. Voilà, en tout cas pour le numéro de téléphone, na kanisi ba o eza affiché ceux qui bo bengi na ba numéro wana to ko za facilité ya ko bino en contact na ba papa awa ou bien na maman Émilie moko et d'ailleurs elle est tellement très ouverte cette maman so bengiye o kozoyer calmement ce qui s'il faut atinda yo et pas ya bande konaye o baza awa o azo travailler na bango a yo en contact na bango bokutani bosololi bosali makamunyo so ndenge batu nyonso bayaka ko sala awa. Nzambe azala na bino na ebite ndeko yam sozaki na eloko asuka poto kabona awa te eloko asuka ezate ngana koloba na bande ko sunga bana tozana commune à Kisensu tozana difficulté à c'est que j'ai remarqué et je crois que ma partenaire Bazali quelque part au bazan la possibilité à sunga biso auto réaliser même possibilité à bana bazwa mai forage, quoi que ce soit, l'essentiel, les bana basa la quand même na santé à malamu, n'engi bana na biso na bandako, basa na santé à malamu, bala na ba caprice na bango, n'engi bana no so bala la, bala na ba caprice na bango, n'engi bana no so bala mukaka. Bacha na mututu ke toza na orphelinat, bacha na mututu ke papa na mama kufa, et cause à grâce na bino. En tout cas, merci beaucoup Tadi Ngalapa. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Voilà, à la prise de vie, c'était Dadjou. À la réalisation, à l'assistance, c'était Anthony Mofasa Salama. Merci beaucoup à Tadi Ngalaka. À Tadi Ngalapa qui était de notre, aussi à Jean-Pi qui était aujourd'hui avec nous. Na chaîne Ndikonabiso, Taylor, monsieur le juge. Merci beaucoup. Nous avons tout Basile Baroua Kolanda Biso. Bana Bazali Awa, Tomoni Bango, en tout cas, Bana Selenga Caméra. Bandeko bamona bana bafandi misusu bazakuna liboso bana bango yo tozana bango awa c'est comme ça que tokomeka ko soutenir bana pona kozwa orphelinat vida je le dis à chaque fois na ba émission nyonso orphelinat vida jardin d'Eden ezali na route principale ya Kisensu oyo ya Ngomba parce que principal les amis balé moko ezalaka ya rifla oyo eza normal oyo eza ya Ngomba troisième Dodan avenue Kinzola 49 na quartier Régie.
okoti olobi nazoluka orphelinat vie de jardin d'Éden okuta bana na biso baleki na biso bandeko na biso to soutenir bango, ça sera quelque chose de bon. Merci beaucoup maman Émilie, nzambe apesa makasi abatela yo trop mulai na vie po osunga orphelin oyo bazali awa. Voilà. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Nzela na yo. Baebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Nzela na yo. Baebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance na koyemba. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Nzela na yo. Baebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko